papa na yepe azwa kimia pe libota nyonso tu ya papa na yo basangani awa na komona bato bazebele moyen na présenter ezate ba koyoka pasi na tolingi to tuna boyo yo yebi Élysée na yebi yete oyebi Élysée te kenda ko bakisa oya ye wana po yebi ete na yebi yeme na concert na kayete azama kila na lembe papa Feli papa Feli ke malembe na yebi question libale kufi ezala moi te botika se exprimer ndenga lingi abia conseiller na kaete oya yebi yango azoloba na yo olobi ke Rachel abotami awa est-ce que ça na ba témoin o ba monaka Rachel pour ça na ba tumsusu moi simsusu ba ndoko so a oteli bumu elamba a oteli lamba na suka zemeza ki na onta keneko yiba mwana batu amemela yo bien najwa maman moko ozwa nini photo non date de naissance na ye na zana merci papa kende ko zo yango pendant que maman moko pa mona ezemi na ye apusana soki ezala mutu moko mona ezemi ya Rachel kombo nonani Mama Rita papa ko tu kuna quelque chose non ba preuve à quelque épisode date de naissance au sengaki date de naissance yangwana ale zwaka mbango zwaka ezate kuna la sengi date de naissance obo lukaki même na nani basalaki en photocopie OK date de naissance to luka baluka yeyo na koli Rachel abimeli biso na internet alobi ke bayiba kaye tango azaka bébé aza mwana ya mama olangi koko ya mama olangi komo na Rachel Élysée tope Elisabeth olangi bayiba kaye tango azalaka na 2 mois ipa ya papa na ye mwana moko ya parmi bana ya mama olangi bayiba kaye nde bayaka kopesa ye ana kingasa na suka nde place ye moko abinga bayaka kobwaka nga bayaka kotika ye papa Feli kokamwa te uti na mnona nga te euti na mnoko même na la justice oyokaki yango euti na mnona nga te onde na obetela bato aveni pe bayeba pole mtu bayeba ete bayaki kobwaka ye koto na suka na kingasani po mama Léa abokola ye papa na ye oyo alobi alingi na motema mobimba malgré azobenga aza na bakisi kombo na ye Paul David abande kopesa bambongo kopesa bozwi po babokola ye je crois ye pe mtasombela bino lopango ya lopango Paul David asombaka te bona pasi ya modele nini te pasi komona ke babotola yo bana si fesalanga pasi mais toyana na makambo ekabola bino te po eza mbongo toyana wana te papa tolingi totuna yo obimisi na okaye nini eza na kati ya kaye wana kaye oyo ye moko Rachel mokolo ayaki le 28 avril maloba tikaki yango aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles internautes. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Eh bien, comprenez-nous, tous ceux qui n'ont entré dans biso, sur côté dans le pan abatu, et sengeli au solo là, yambosa la nyons. Mais dans mon vitesse, il y a ma kamne zo kende. Ils ont déjà une émission. Voilà pourquoi j'en profite déjà pour faire cette émission. Il faut faire mon annonce. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Na les Nazariens, tozo me malikamo, tie koma na suka na yango, po mutu na mutu azwa kimia na bisika, bino pe bayo bozo yo ka pasi, bozwa kimia, pasteur Paul David pe soka ko ka pasi azwa kimia,
Mama Sephora bisika zali soka ko kapasi azwa kimia famille mama Kotoyo mama Léa soki bako kapasi bazwa kimia famille si femme si pona nini te papa na ye opa botie ndenge na koyokawa mais na monoko Rachel eza bongo te tokoyeba ngo kaka awawa sima lisolo. Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bisson Tambe. Assis sur son trône. Bandi, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Papa na yepe azwa kimia pe libota nyonso tu ya papa na yo basangani awa na komona bato bazebele moi na présenter ezate ba koyo kapasi na komi andenge nini ndeko na mobile mutameminga akomi singa awa to solola na papa sima ko solola awa wa nde to conclure bo ki bino mo bando ba ke famille bazo bo test ADN te ba bo test ADN te pona nini pamba te soki test ADN ebimi et que moi naza ya Paul David te justice et kokanga Rachel pe famille na ye nde famille ba bangi ke basa la test ADN de deux ba ko bo test ADN pona nini pona bozui mbongo ya kokeno 500 $, 800 ezate na yango sima lisolo oyo parce que moi nazalaka ya papa bayo nyonso boko tala biso soki bolingi nde boko ma test ADN na koyebisa na bino na conclusion au papa ko pesa biso ba pesinga komba papa te papa Feli voilà nde to kozwa soki to kosa test ADN papa Feli a kopesa makilani soka on dit ma solo Rachel azaya ye a kopia makila na ye po alobi ye moka boka ki bana ni tazalaki na bangwa soki ya solo Rachel a kozala ye biso to rassurer que papa Paul David a kokangisa mutu te soki papa Paul David a kokangisa mutala nde mission o ami lobelelanga avant que Tiffany soke bimi yanga tenga na kokangisa mutu bongo nga pe na ko annoncer bino que pasteur Paul David a lobi soki makilane bimi aita kokangisa mutu mais je crois avec ba relation oyo papa Paul David azana yango ba pasteur ope o ba yebi la princesse na osala ngo pona kombo Jésus bango pe ba ko soutenir nga po ba kitisa papa Paul David motema soki Rachel a kozala ye te soki kozala ye wana seke pe ba kokanga ye soki kozala ye te ye pa kanga mutu te à l'exception quand Kaza Mosali Nanzam. Na pesi bino nyonso mbote na ko monopoliser malubate
toko banana papa mbote. Mbote. Boni papa. Kasi ndenge na uti koloba. Bana na vana na bango des années de 97 à 2012. Bavana na maboko na ngai. De 2012 à partir à mois de mars, mama yoko zwa bango ameme bango wapi na Kanluka. Kume bango kuna na mabena malamu ngai tata na ibe lokote. Nzoka nde ayokana na leki na yazalaka na Pointe Noire. Azubana mi bale ya Rachel na kulutu na ye. Kombo na Cédric. Owa obenga Israël. Yewana. Ameme bango kuna. Komema memi ake kokota bango na mama Olan. Te papa Feli. Oui. Pardon, ok na mbango. Non ok penza déjà donc comme kutu yo comme na conclusion. Toi non na conclusion te pas fait o meminga pena donc atana njili ave bandana na se. Ike malembe ti e matio so pumbwe. Na lingi na tuna nano papa Feli comme ma biso boete papa. Hein? Ngempangi na munu. Bien. Hein. Malembe tito koma batu ba vérité. Kasi yango tokolo. Tu wana eza conclusion pour na monde des misi ba kaite o kuto pe na Bible o tanga. Tolingi to tuna boyo yo ebi Élysée. Na ebi yete. O ebi Élysée te. Oh. Na ebi Élysée te. O ebi Rachel. Na ebi Rachel mais Élysée te. Élysée langue ebi ete. Na ebi yete. Wana mo anote. Nga na ebi Rachel. Kombo na ye ya mboka monzadi kilolo Rachel. Kombo yo pesa ki. Ya Elisabeth, je ne sais pas. OK. Ozo reconnaître que obokola pe mwana ya mwasi na yo Léa ayaka pe na bana oyo étant papa obokola. Te. Léa ayaki na bana te. Ayaka ye moko. Ye moko. Boboti na ye bana boni. Bana mitano. Bakombo. Blaise. Patrick. Jérémie Ndeye. Cédric oyo bazana ina ngambo na ye Rachel mwana nchuka. Bon, bala c'est Patrick non? Bon, sixième maman Léa lobaki bolandaki alobaki sa ya ye moko tango bakabwa na papa ndaki ndako bakisa oya ye wana po yebiete. Na yebi yeme na concert na kayite azama kila na Malembe. Papa Feli. Papa Feli. Ke malembe. Na yebi question libala ekufi ezala moi. Te botika s'exprimer ndenga lingi. Abia conseiller na kaite. Oya yebi yango azoloba. To lingi vérité à vérité ka vérité. Abia conseiller na kaite conseiller na kaite. Yebi te question mtakaboy na moi c'est ça la moi. Moite. Passe na motema. Papa Feli. Maman. Rachel Ndebiso toyeli likambo Blaise te, toyeli likambo Patrick te, toyeli likambo Jérémie te, toyeli likambo Isaac ya Cédric te, biso toya na likambo ya Rachel Olangi. OK. Nde ekoti biso na ndako no. Yango na uti koloba nga na ibe koma Olangi te, na ibe pe koma Élysée te. Yo Rachel. Yende mtakoti biso na ndako awa. Lobela biso na bosolo po mama déjà lobai na biso. Pesa biso mbula oyo mwana na yo olobi ya suka. Po papa nyonso to yebaki na kata ke bota na ne boy. Mwana na yo Rachel azana mbula boni pa bota maki na ne nini. Rachel abotami le 21 janvier 95 à l'hôpital à Marseille ya biso awa. Azana 17 ans te. 17 ans te. 95. Maman, ata yo mozo boy kila biso 17 ans tango na musika boy. Aza âge nini? Ana 17 ans te. 17 ans te. Non. Ça va toke malembe po ayaki pe na bo bébé hein, ayaki na 2 mois. Merci. Papa Feli. Tolingi to tuna yo. Olobi ke Rachel abotami awa. Est-ce que ça na ba témoin o ba monaka Rachel? Pour ça na ba tumsusu moi simsusu ba ndoko so a otchali bumu lamba, a otche lamba na suka zeme ezaki na ontaki ndeko yiba mwana batu amemela yo. Eza na batu amonaka zeme yo peno sala ki peno boni pena zeme na libumu mama Léa. Bongo na kubuka lokuta.
kaka ye Rachel na wanga na bongo bayi batikale oyo babotami liboso na ye seka abotaki pe na mibala est-ce que oza na bato bamonaki zemi na ye baza na biso quartier bango obien nazwa mama moko ozwa nini photo non date de naissance na ye naza na merci papa kende kozwa yango pendant que mama moko pa amona ezemi na ye apusana soki ezala mutu moko amona ezemi ya Rachel mutu amonaki zemi ya Rachel na kati ya libumu to oloba te ke namona Rachel ntango akoli bopesa kiti pardon avant tozwa batata mwasi bazawa tya mama awa tata mwasi yaya mutu aza voilà toya na bino mama yo oza mutu aveni naza na veni Momboi 208 kombono nani Mama Rita papa koti kuna keluka ya biso nanu bapreuve akeluka ya biso date de naissance oyo bosengaki date de naissance yango wana ale zwaka mbango zwaka eza te kuna nasengi date de naissance oyo bolukaki ok date de naissance oyo toluka baluka yeyo oh nani Jesoussine Sœur Rosalie responsable de maternité de Kikimi certifié papa vanda ka bonzo tala olanda ka ya ko telema ba felo akande oye bato bandundu tozala ndenge matata metoleki bangala te nga preuve na nga yango mbango mpe babimisa ya bango même na justice tokomi na ya justice te malembe papa Feli oyo nde bato balukaki yango bato babaki avant na testa de bamona non oyo botika no nga na tanga oyo babotela botika no nga na tanga nga moko nayaki akoluka preuve na tanga certificat de naissance Jesoussine Sœur Rosalie responsable de maternité de Kikimi certifie que Kibala Kabinda épouse de monsieur Batumiana Félix mais Félix Batumiana résidence Simomboy 118 c'est ça 200 118 voilà a accouché un enfant de sexe féminin. Poids. Et Rachel Abotamana poids 3 kilos 200. Le 21 janvier 1995. Sorti le 24 le 24 janvier 1995. Voilà, papa o salisi en mikolote. na ko salisi la bila kala kaka yango oh bima ya lelo bima sote atoke na masera lelo ba sa ote yaka na alempeka na ko benda na obabi o bima su lelo te so ezaki o lelo même atoke na ordinateur obetisi o bimio sa merci mama kombolo bakinani Mama Rita Mama Rita oyebi Élysée nayebi Élysée Olangi te Élysée lan nayebi te nayebi nde Rachel oyebi banda wapi bandaka na quartier tovandi quartier moko na mama na bango azoteka fufu mama moko monena Leya Isaka Leya voilà est-ce que emona Rachel na kati ya Bumalia na monaka ye na 1900 combien na 1995 aboti na misu na bina mais lelo Rachel akoli moni ata Moïse akola ki alobi na lingi so babenganga mwana ya farante na sina koli Rachel abimeli biso na internet alobi ke bayiba kaye tango azalaka bébé aza mwana ya mama Olangi koko ya mama Olangi komo na Rachel Élysée tope Elisabeth Olangi bayiba kaye tango azalaka na 2 mois ipa ya papa na ye mwana moko ya parmi bana ya mama Olangi bayiba kaye nde bayaka kopesa ye ana kingasa na suka nde place ye moko abinga bayaka kobwaka nga bayaka kotika ye papa Félix kokamwa te euti na mnona nga te euti na mnoko même na justice oyokaki yango euti na mnona nga te o nde na obetela bato aveni mpe bayeba pole mosusu bayeba ete
bayaki kobwaka ye koto na suka na Kingasani po mama Léa abokola ye papa na ye oyo alobi alingi na motema mobimba malgré azobenga aza na bakisi kombo na ye Paul David abande kopesa bambongo kopesa bozwi po babokola ye. Je crois ye pe mtasombela bino lopango ya o lopango Paul David asombaka te nde loko esalaka Léa isaka bakabwana papa Feli po mbongo ebandaki koya bazokabola ngo na ndenga katikati te papa azo réclame bapesa ye po ye pa yebi secret epesi mwa ete bayokani te Léa lobi nga pe nde mutu nazwaki cop azwi mwana akena ye. Yo nini oyebi na lisolo ya Rachel? Est-ce que omoni Rachel kokola penda o confirmer biso mama bike kobima témoin babakanga kasi omona kizemi te? Na mona ki mama na moni na kobota mana ye na ndenge basali opération tozalaki oyanga mwana. Na opération wapi? Na nini na Robodwe. Na nzoto kote ni na lipeka? Te na libumu ba pasoli sexe kudu azosumba na mupanzi. Opération bapasola kaboye ya typhoïde. OK. Soyez balembe. Ya typhoïde azosalela donc celle na mupanzi na sonde batie ba sonde na ndenge babimaka lopango eteka maka pona ye ke lopango Paul David mtasombela bango te ye mtasombela bango te moko papa mtasomba. Ça va papa. Oui maman. Namoni esalo pasi makasi pona pasi ya modele nini te pasi komona ke babotola yo bana si fesalanga pasi mais toyana na makambo ekabola bino te po eza mbongo toyana wana te papa tolingi totuna yo obimisi na okaye nini eza na kati ya kaye wana kaye oyo ye moko Rachel mokolo ayaki le 28 avril maloba tikaki yango yango nakomaki yango na papier. Mais Rachel atanga te aokoma ndenge nini atanga oh te Rachel alobi na biso na internet na TV ya atanga te botangisa ete yango ayebi na ye koloba français te ayebi kokoma te atanga te mama yo lanje bémission te Rachel atanga te ana 17 ans yagotanga ngande muna otanga oh Rachel a écrit kitoko papa yo mtokomela ke ye moko akomi boy Rachel alobi boy Kinshasa le 28 4 mois 2022 testament ya Rachel déjà tiki testament ye moko le 28 azaki na yawa bato atondaki atanga ayaka ndako ya kokanga ala ya pesi biso mukongo biso tozobele na balabala Rachel azokipe biso te ngonga donki mwana moko mene Judith alobi boye ya Rachel akomi liboma te aye ko baluka aseki biso abinga naza liboma te yo Judith te ozoloba yo kuna Marita te mabatide ale wabengi susu mususu atangi biso bakombo to bien azoye papa zalaka te avandi ti ngonga papa ayaka te donki nani mwana oyo ya papa oyo azalaka na ye awa ye kozwa ye ake na ye kuna na ndako na bango alobi boy moto amemaki bango na mama olangi ezali mama ya leki date ye moto ayoka naki na pasteur David ye moto ayebisaki pasteur David te biso tozali na tata te yango wana pasteur David apesaki ye mbongo mpo ngai nazala mwana ya pasteur ntango ngai na boyi na kimi na Pointe Noire na komi na Braza mpo naya na Kinshasa epai ya baboti na ngai mama leki akei mbangu koyebisa pasteur David te Rachel alingi azonga epai ya baboti na ye na Kinshasa pasteur asiliki atindi ba protocole minei tope 4 bayei kokanga ngai makolo bwa ngai na maboko mwa ngai bamemi ngai kino na ndako moko ya monene kuna na kati bato ebele biso tofandi na kati ya ndako bwana
sanza mobimba testament esili te tokoba liloba Rachel atiki soka kufi tokolandaka maloba oyo balobi na ngai kobanda lelo baboti na yo biologique Pasteur David bongo mama na yo Elisabeth Rachel ezali yo te ezali yo lisusu te, je pense c'est ça. Lisusu kombo na yo te. Félix na Léa bazali lisusu baboti na yo te. Biologique te. Kasi nangolu ya Nzambe mpe na losambo ya bato ya Nzambe asali ngai grâce ngai na yei kozonga epai ya baboti na nga biologique mpasi nyonso na nyokwamaki ezali mama leki det o ezali mama det nde nani oyo azali kuna alobi pasi nyonso o namonaki na pweno ye wana mama leki malobo ezo te panga te na otelo potanga yo mto memaki to kosimazia pardon atek mama leki det ateki ngai balei ngai mbongo baleli ngai mbongo na bandeko na ye yo papa ozali innocent oyebi ate loko te olei mbongo ya Pasteur David te yango wana ngai na biki mpe nakomi na Kinshasa na maboko na yo mpo na yebisa yo vérité. Merci ngai Rachel. Rapport ya Jérémie. Oh, hein? Oh Jérémie ouais. Oh ya na ye. Ah, ok. Papa, o écriture anen? Écriture ya ye moko. Ya Rachel. Soki na landi malamu balobi boye mama leki date. Date. Mangirit. Olandi mal balobi, on se comprendre. Pardon, ya kaso comprendre ou tanamna ngate nini yo comprendre na makamna tangia. Bon, na comprendre makamna nyonso o leki na ngalobi, alobi ke po akoma lelo boye eza na cause ya mama leki na biso o aza na pont noir. Date. O eza maloba o ya komi aswika kokomangwa wate aloba na nga moko na kati ya bureau lingala facile. Aloba na nga pe makambo oyo. Oyo na omuna onso eza deuxième fois. Aloba ngo pe abetanga na nzoto esenga ke bozo nsambonga batu oyo boliaki. Oyo eza deuxième épreuve super. Awa malobo nyonso alobi ngolo ba nini ke maloba nyonso alingi koloba ke en tête makambo nyonso te po ya ko mabongo ezani mama leki. Azwaki mbongo epa ya papa Paul David. Alobi ke azwaki mbongo epa ya papa Paul David. Bako bamemaki na ndako moko bayebisi ke banda lelo tia na mutu na yo papa na wana mama na yo eza Paul David et puis non tshekutuleya te na Elisabeth oza lisusu ipa mwana biologique ya Félix na Léa te alobe eza na batu o bamemaki ye bapesi ye na koloba cope donc bapesi cope menga pa na ngai bisaki ngai bamemaki na ndako wana ezalaki mulili azalaka na ndako wana 1 mois yango bakomi 1 mois donc bazala na ndako wana 1 mois epa ya si femsi bamemaki kuna mutu amemaki mama date mama leki na bino ntango bakomi kuna balobi na ndako tomemi yo bamonisi pasi batorture babi ndenge ozobima awa bosana na mutu na okoloba lisusu te koza mwana ya Félix na Léa topesi yo kombo Elisabeth topesi yo papa Paul David ndakomi papa na nde yango oyo kobima okende kosala nini okende na koloba euti na mnona nga te Alain Kiakala zwa o testament Rachel atikaki abi bapesaki ye maloba na ndako moko asalaka 1 mois yo moningo simba ok oh eza maloba papa fele aloba lisusu te avandi te mama toke malembe papa fele osenga bopesi na mai
Bino bele kila bino. Lopango teka mapona Rachel. Zela nan pardon, Zela. Mama Zela tozoya, toana na papa Feli. Mama Pichu na balobi Zela. Papa Feli. Oui. Na bengi ombala boni. Mbala ebele. Makambo o mwana notanga lobeli yo a na kati ya ndaku na yo. Esali ki ndenge nyozozo. Est-ce que mwana zo kosa te? Akosa te yemoko moto akomaki. Hein? Ngana lande o ya akomele ngana kati ya testament. S'il vous plaît. Yo landika o mwana akomaki na testament na ye. Tango to silisi masolo awa. Alobi na nga boyi. Papa ngana kolala awa te. Yona ngai to kokende wapi kan luka. To sangana le but mama zala yo zala ba famille bazala na yebisa bango vérité makamo ngana vivre na yango. Avanga na kuma boy. To lungwa wa to komaki kan luka leni 16h. Tango to komi ye yana ye azalaki te mama pe azalaki te mama gena ko nikisa moteke na ye soka yakendeki wa to tinde bato bake kolanda ba ye to sale losambo esile to kote na ndako tango abande koloba yoyo ati mobulu ye alingi koyoka te makambo ya Rachel alingi aloba ye. S'il vous plaît, Makili. Makele bocha toyebi ke bozana ba vérité bolingo la bozana ko yape kuna toyo kananu papa loba po ezol batu ba kolanda makele lesi. Voilà. Okay. Ye alobi makambo Rachel azako lobeza nini lokota to discuter de 17h à 18h kande esalinga to yokanite na tiki bango na ye nanga na komaki awa 22h30 awa nanda kutala bilem pota ozokaka mkolango yango osaki accident na yake kututana na bongolo mabanga mulili moya komona ezati ba de marche na ye memo ya le 17 février na zuka kabda na lingina kufa na tukutuku soke balingi ba sacrifice ngape na ebiti papa siko olakisaki famille mama makambo te na olakisi bango ngo te oyo wana eza secret na nga na olakisa bango te oyo ya lingaki ayebisa biso tu bango bati mobulu atiki na ye donc oyo ase apesi ya ngai. Donc Rachel alingaki alobela bino na misu na bango makambo oyo ke bapesi bamemaki ye mama date amemaki ye na ndako moko bakangaki ye un mois bapesaki ye maloba ke papa David aza papa na ye bino bozesu papa donc alingaki akeloba na réunion wana nde famille mama baboyi batie mobulu na ye batie mobulu nde abombaki vérité na yo po boya kolakisa bango oyo na bimisi kaka lelo eza testament na ngai mwana atikeli ngai soki lelo Rachel aza te yo eloko tika nango yango kaka yango. Mais papa nini o akoki ozwa mwana na ye oyebi kotika ke mabe ozongi ovanda na ozonga lisusu te soki ya solo Rachel aza ya yo mama ngai d'abord olane maloba ye alobi naza na kanda c'est pourquoi baye kozwa bana batindi bango quelque part ngai tata na yebi te na koengage koma et puis mwana ake kobebela kuna pa na ngai te na sundule bango basala ba démarche na bango ngai na kozela bayelanga mwana embuentre pona pesa ke bango mwana mobimba mwana ake kobebela kuna ngana ndima mukuma wana mama ata zoba papa mobocha zongisa ka motema sima non wana te papa tolingi toyeba toyokaki sango yo kendaki na justice okende kosala nini bien justice wana ngana vandi awa c'était le 17 février yo na mosto baba kasa okanga ba date le 17 février na vandi vers 9h30 na mona yeye kubima na fiancé na ye oh papa yo vandi Rachel bakange yo wapi na beach ngobela olaninga
ah esalenga mawa na kote ndawa ata maya tipe na melaki te na joka pantalon tout na ba identité yo na photo na ye azalaka nango ngana ye na mwasi na eto siminzela tokei tokoma na Pascal téléphone eleli oh boya wapi na 17e ezaka bongo te na 12e mairie na tribunal boluka mutuka noki toluka mutuka ya pressé embouteillage tozuba tukutu yena mwasi na tukutu ngai na chauffeur tukutu bango le boso biso sima te na 12e tokiti toluka délégation ya mama Hollande o batindaki amonani te to téléphoner le soir alobi naza na 13e mairie chauffeur ale akumi biso pete wapi na 13e tango tokomi na arrêt tolingi tokita mutuka eutaki na sima ale eye kotuta biso heureusement ezalaki na petit boulevard soki eza na grand boulevard mbele naza te biso tuna ye na mwasi na ye na gangeli ngabi yo ekomema mwana bato soki tokufa mbala suka koya liso na mwana bato te tokutana na tibo wana tango tokutana na mama wana délégation batindaki nani magistrat pe aye tokoti toke kosamba osamba ndenge ni yaonde bato baolinga baye tango tokoti na bureau na juge atuni ngai papa oyo azali mwana na yo ngabi oyo aza mwana na ngai atuni ngai nde eloko nini elakisi ke azali mwana na yo motuna ye atunaki ngabi mpona kolakisa ke aza mwana na ngai ba identité na ye yango atangi kaka yango wana tango atangi esili atuna Rachel oyo bapara na yo Rachel alobi baza bapara na nga te awangani biso na motema moko mama na bango akwe na mabele aleli na ye na kati ya salle bazalaki 5 avocat awangani biso tobimi tozele te 14 tozongi lisusu même chose tozongi ndako lendemain vendredi le 18 tozongeli mwana awangani biso 3 fois 3e tour magistrat le papa tanga wanga na zoloba nani papa na ene mama na papa na ye papa David mama Elizabeth Elize azaki ko benga ye donc ngara chez le kula nazali awa na lingi na mona papa David to samba ngana ye makambo to yokanaki atiki nga ndenge nini awo nzambe na ngai Rachel abi nini alobi ye azana posaka bakutana na papa David tata o ye ayebi nde ye wana biso ayebi biso te mama na ye Elize tata David maluba ya mwana na miso ya magistrat okay après magistrat ko kata likambo ndenge ni bakata ki likambo ndenge likambo ekatana likambo ezalaki bazela magistrat nani pasteur ayano David aya conclure vrai ou faux yepe amonani te atineka ba avocat na ye suka ba avocat balbi no magistrat zwa mwana zongisa na ba parents na ye lokola azali mwana na ye opesa ye mwana Rachel alobi jamais ngana ko kende te naza mwana na bango te zur ngana za ko zela pasteur David asala nini aya to samba ngana ye makambo to yokanaki 3e tour magistrat le papa kende kuvana na yoko yale suite ngai te na lingina pesa bino ye me ye awangane bino na kupesa bino ndenge nini na ina vani na ngai na ndenge baba sala ki ba démarche ba étant papa est-ce que kenda déjà et pas maman lang na 17e na kendaki nini okenda ko sa nini pe nini ozwaki kuna pe ozwaki combien mbongo beta ningo okendaki ko luka nini pe ozwaki nini intermédiaire ya boye mokolo oyo to sololaki makambo ya famille yawa type moko ayaki na lettre olia ya na ngwa no atikaki kuna apese bana lobo yebisa papa lobi akende wapi na mama Olange kozwa mwana na ye tongo etani na telefone ye ngabi Jérémie ngaya wanzote za bien te leka na 17e o récupérer Rachel azakuna ye aboyi 2 jours après ngai moko in 2 te na 17e na kote pe ba yebisi ngai yo moko kota oluka ye na koti na luki tu
17e mobima wana paroisse na bino wana tout na bakayasi na bino makolopasi namoni mwana te na ye koyebisa nani protocole na porte ngabe papa namoni ye te ya bopesa nga kombo na yo na numero ya telefone soki atikala komonana na nsima na kobenga yo esika nakomaki na mama ola me nakutanaki na pasere moko te lokuta mabe alors na retour na ngai na vandi na ngai namona le 28 nazalaki pete Rachel aye kobimawa nakutanaki na mwana na biso na princesse kuna ye moto ayebisaka kaka Rachel aye aza kuna na ndako ngabe mama kokosa nga te alobi te papa nakosa na kozwa nini kene kokuta ye na pakati mbango nakomawa opakate mbango mpona keta mwana Paul David na yawa azate azali kuna epai ya bantu nalandi nake kokuta ye pe avandi ntango amoni ngai ye koyamba ngai alobi papa tokenda ndako ntango toye na ndako yango wana asalaki testament oyo touti kotanga awo alobi papa na kobombela yo te soki nawanganaki bino na tribunal kanda ya mama leki makambo asala ngai abisoka wanga pardon bandela na vocal wana vocal na ndeto bandela abisoka wanga na kiyo kanda ya makambo oyo mama leki bakene asalaki na Brazzaville kuna asalaki nini bayokanaki na pasera bateki ye apesi bango mbongo bale mbongo yo papa ozwa na yo eloko moko te bazopakola mafuta ya pamba bandeko na nga bale mbongo ya pasteur maloba ya mwana soki bongo ngana yo tozokende wapi kanluka naloba yango na miso na bango olandi tolungwa wa 13h ngana mwana te tokomi na 7e mairie embouteillage ekanga biso wana 1h ntango tolungwa wana direct toke kokoma kanluka 16h juste mama azalaki te akenda konibisa wana deja olobaki yango papa wana deja olobaki yango papa likambo esekei emati ngomba emati ekei ekomi nesika oyo ekomeli estce na minute oyo toolobo ebe esika mwana yo Rachel aza banda mokolo wana nakenda kotika ye oyo tokendaka te natikaki ye na maboko na bango lokola yaya na ye abimisaki mobolo aloba te nga mpe nazongela nga na kanda na nga na vanda toye kokoma les deux mama na bango ayawa les deux mai mama Léa ayawa kaka na tongo ndolelere bayaka nini mwana yo otikilaki nga kuna motu ebouge lisusu ntango ye Rachel ayaki azalaki motu ya obouge to eloko te ondima te eloko te afandi bien asololi na baninga okondi kuta alobaki bino bokanisi nga na bela leboma alobaki yango bakosilaki nga na bele leboma te soki lokota tuna baninga na ye sikoyo nini ezosala ye na mutu mpo kuna balobi ke azali na maladi olandi mwana ndenge alobi bakende basala examen abimi na nini ntango tosalaka examen amene na malaria eza mpe malaria ya grave te na typhoïde donc tosombaki bakisi ti ndenge ezalaki ke batraite na nsima nde bano apesi bakisi wana asisenaki te ti ndenge est-ce que papa ayebi ke Rachel na ngongo to oloba boye aotala na pointe noire nga nayebi nanga te nga nayebi esika azali te osala Rachel kwa mwana moto mosusu boye ndendi ngai nasali mabe te mama parce que na bandi likambo ya Rachel ebebisi morale na ngai ekomi lokola kosala nga bacritique baremarke elingi koloba ye abele nga moto nasala ye mabe sala ye mabe nani mais selo maloba na bango njo nde yo za maboko pembe yebi eloko te Marchez dans la vérité. Haïs le péché. Tu dois fuir et haïr le péché. Fuis l'impudicité. Haïs le péché. Et tu dois haïr le péché.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien 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 le naz